Ke mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Oza pona yo. Tokoki kobanda na kombo na yo? Ornella Kabouya. Et Ornella, oza na âge nini? Naza na 27 ans. Et puis osala nini na vie? Naza entrepreneuse dans naza na service ya location. OK. Na temps libre na yo. Tant ozosala ba business na yo te, opasaka ngo mingi kosala makambo nini? Na ba temps libre na nga na pasango na ndako hein. Quand j'ai manque à faire. Bon, les repos hein. Dans ce naza eloko ça c'est que je suis à la maison pour me reposer. Merci. Tant ozosola na mobali. Bozoyeba na ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Ba qualité bon, nalinga mibali o bazalaka romantique hein. Et puis trop tendre. Voilà. Kawana mibale? Oui. OK. Et bon kasi ba défaut olingi ata kokuta te. Ba défaut zani. Nalinga te kokuta mo mobali bazalaka kanda kanda. Mibali basika pa nalinga bango te. Kawana. OK. Donc ne casse pas ba ba pasuli ba ballon na bango pona tozwa ba raison na bango landanga boye. Kombo na yo na âge? Joe Liki, 30 ans. Merci Joe, au pasuli ballon poani. Bon, en fait, c'est Aza vraiment n'a pas préférence dans la nyos. Aza Moulaï, Aza Gitoko n'a pas soli ballon parce que il y a l'ingra belle basili kakate. Akuzala wapi sunga siliki. Nous n'avons pas maîtrisé na sona siliki. C'est ça mon problème. Non yo changer te hein. Ozara kanda ningola. Kanda soki azaki mwasi na ngai tubalane. Soki na siliki na ndako. Yindi fois azana pas maîtriser ngai. C'est ça mon problème. Merci. Joe azali ba jara mibalo lingaka? Non. Poanite? Maman ndefune le quoi musicien nane a coloré ango. Non. Merci. Topusana boy. Kombo na yo na âge? Warden Lukesil. Merci Warden. Vous en âge nini? 24 ans d'âge. Merci. O pasuli ballon na o pona Ornella poani. Ouais, on est là dans ma bête à bien, mais préféré te. Poanite. Point barre. Merci. Aza bajar na o? Non. Poanite. Tete. Tokusuka kawana. OK. Merci. Toya boy. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon? Julof Mobutu, j'ai 35 ans. Ouais, tant on est là côté, donc moi bah bien moi oui. Mais bah défilé au ya au sala, donc a misi que non a boyfriend on se pour ana mandef. Donc comprendre que même si on a PC chance lelo, lobby ezalaka bien te. A lobby ya linga ndiko na ngate po aza lokola musicien. Parce que même figure on ndiko o aza na ngolo kwa ba musicien ndenga pe na linga nazala. C'est que vraiment pour toi qui milaïté. Et si ma téléphone a monnaie puis aza trop orgueilleuse, aza vraiment orgueilleuse. Comme on est vraiment beau. La fille va ça orgueilleuse, on a beaucoup d'arbre mi bali et tout comme on est. Mais sinon, la figure nae, na taille nae, pas mal. Voilà. Merci. Aza bajar mibalo lingaka? Quand il m'a outoloba, Qui n'en a raison. ouais, azaka lokola musicien, c'est comme si youpien, c'est comme si en pas tout cas non. youpien, aza youpien. Non, ba youpien bazana ba acheter mais genre batmu bazana quoi, bazana âge, on a habité. Hein, mon batmu boy ba kana kimete au fait. Donc on a ngandi na de façon yo moninga nana kimiate. Naza dou na romantique ndeka yo linga wana mais ngandi yo za orgueilleuse mon maman no baza vraiment orgueilleuse. Ah OK. OK, merci. Merci. Topusana boy. Kombo na yo âge et puis raison au pasuli ballon? Bon, kombo nanga Aristote, naza na 30 ans d'âge. Âge na raison on a pasuli ballon ezaki aza trop mince. Donc c'est dans le besoin qui a moi si ceux qui n'ont pas bonne bataille le quoi bino. Papa botika okotana makambo yo. Makambo etalinga te. To continue. Bon, nga c'est par la moi si phase à moi taille. Mais kota le boy et abaguna ngate. Parce que na boy un jour na regretté na changer moi sous. La bonne raison na boy
Merci. Et bon, pour Nayo, on est là. Maman, na silisa ta question au maman. Ah, non. Azaba gunayo. Te. Bonité. Aza mukuse. Asuki wana. Merci. To poussana bon. Comme Nayo âge na raison au passe li ballon. Alungana Balinette. Lionel, 30 ans d'âge. Tant à Kotaki, à CP Sainga, surtout pour la. Bon, taille, quand je parle de taille, c'est qu'elle fait. Elle n'a pas ça, mais elle mingi. Mais là, quoi, les bossueza, tant à bien, elle n'a pas la candidate. Elle a trop de temps à coucher. On a si capable à Pamba. Donc, tellement, on a tout naturel qui est une balle. Elle a une balle au basilicate. Donc, déjà, il a tout déjà le Koana. Donc, on a essayé de battre. Et Dédé, na mom qui est peu souvent mom qui m'a ça n'est bien mais nanga mki du souvent on a il est bon pénaté quoi. On est là ce qui a proché quelque part pour moi les solo copé ça un temps oyo kae comme si mais ça m'a poussé mais la ko yo kae quand même mais ça m'a poussé. Merci toya boy comme on a yo âge na raison au passer le ballon. Berly CC 27 ans. Bon temps on est là Kotaki à CPL nae. La ngamingi ba skinny, elle a une belle taille, elle est aussi jolie. Et na CPL qui vu qu'elle va qui ba garçon ba tendre et romantique et tout ça fait partie de moi. Le problème est que façon de ajustement nae envers les hommes, elle prétend être un peu très orgueilleuse dans aboya, ceux qui ba boyer pas boyer la moko façon de parler nae et tout justement nae réaction nae et mon yaza motomo que so sali eloko y pas besoin de le eloko donc yango na éviter. Merci. Aza baja rolingaka? Non. Poinité. Baja nangati en tout cas. Ok, merci. On est là tous en aboye awa na ibandeli. Ya hoteli ma aboye nangai. Ok. On est là au tikali na ballon mi bale awa. Sikoyo na ko senga soki yoko iko poser bango question na likambu oyo olingi koyeba. Et pas na bango senga question na yo to kene pa na bango tozo ba réponse. Bon na koyeba ba kombo na bango. Wana moko baksa su mususu. Et puis basala ni na vie. Baksa su samisato. So bana. Ok, toke pa na bango kasi. Ok, tokozwa kombo na yo na âge. Aujourd'hui qui na 31 ans. Merci na ba réponse ya mituna na ye. Osala kanini ozana bana. J'ai bien familial, entreprise familiale je gère. Et puis dans un mannequin, ma boutique moi habillement ils appellent connu. Un mannequin kuna et puis na moi na 6 ans. Mais azalra été. Azawapi. Moi nazara été à étranger na maman na Bissou. Merci. To poussana boye. Kombo na yo na âge na ba réponse ya mituna ya Ornella. Kombo nanga Richie Ekolo. J'ai 30 ans. Je suis Naza, artiste et comédien, designer freelance et puis imprimeur. Misalo na salara plus yangoana. Mais je touche aussi à tout. Oui, so izaki musala moko ozo gagner mbongo. Y a bien, ndenge y a bien, je fais. Voilà. Et puis alingi ayeba ozana mwana? Malheureusement non. Non mwana te. Merci. Yo ozana mwana? Non. OK. Merci. Ornella okoyiko bakisa bango susu question mususu. Bon, question ezaki na bakisa nde na bi na linga mibala kanda te. Siko yeso qui est arrivé que à agir na kanda alors que nga linga mibala kanda te osuka ndeni. Na vie ya couple kanda ezeloko il faut pas isa permanent mais ça peut aussi arriver parce que toza ba tout parfaité. Son ebiso ke non silicate on na kosio. Mais ça peut arriver, yo posa mon toro c'est le lomo peut-être on non c'est pas nangote, je peux péter un câble, ça arrive des fois mais cause la mutu ya kanda permanent d'été. Ah OK. Merci. Tous appé ce qu'on peut sa réponse. Il y a question au autiko tuna. Pour kanda. Bon, kanda pas tellement. Parfois il au moins comme siliki mais au moins tu sais naibo gérer kanda nanga. Pour tout comme niveau en tout dans là on a côté comme non même si quand on m'a makasi au moins je respecte la femme.
Merci. Olingi ozongisela ye mpe mutuna? Bon, loka na sepeli nango parce que asalaka déjà loko. Donc, tokoki mpe kolukela yango emata. Ça dépend, mais au moins, déjà, elle fait quelque chose. Elle est dans quelque chose de bon, ça va. Quelque chose inter. Ok. Et bon, pendant vous avez une question ozongisela ye? Naza na posa na yeba. Le nom encore c'est dit? Ornella Kabouya. Ornella Kabouya. Ok. Naza na posa na yeba. Dans 2 ou 3 ans, tu te vois aux hommes na ndeti nani? Na domaine oyo za na soit na domaine mususu. Na domaine naza nango dans 2 ou 3 ans nazo mimona ofonga l'agence moko ya munene ya location. Ok. C'est ça. Une agence de location. Il t'est déjà arrivé à lever le beau qu'on a au bits mobile? Ah non. Non. Et comme il a annoncé. Il y a le bapé ma benne comme il a été. Il y a koloba mabe na sakanda. Ouais, là oui. Ok. C'est compréhensible. Ça va? Ma question est zate? Ok. Tu peux ngo baksate, hein? Ok. Ornella oza bien? Ma question? Non. Ok, merci. Bon, toya awa kasi boye Ornella. Bon, nako pesa yo pic oyo. Pic oyo ezali pona yo. Par rapport ya ba réponse, ba uti ko pesa yo na mwa lisola mukie bo sololi awa et puis na ndenge ozomona bango kaka boye. Pasola ballon na mutu oyo yo sepeli na ete. On a sepeli te. Oyo sepeli na ete. OK, o pasuli ballon moko. Merci okoki ko tikala awa tozonga awa boye. OK, ozalaki na ballon na opwani. D'abord nde na lobaki ne bandeli. Tant moi c'est koti ezalaka ne lour moko ezalaka naturel. Et personnellement na santaki yango. Yango moni na garder ballon na ngai na 8 ans na ngai ko observer ndenge azo répondre bandeko misusu. J'ai vite compris que c'est une femme oaza na bagage intellectuel et que ça va matcher, mais malheureusement et simbiti mais je garde confiance na ebike et aux alara bien. Merci. Et bon Ornella, o pasuli ballon na epwani. Na pasoli ballon nga poka na accoutrement nende et bangisika mom kie mais na éviter après mais là teli na yende ka mtu et pasoli singa ballon. Non, moi je trouve que le habit ne fait pas les moines. Nde bamindele baloba. Et là telu lingolo bateke non na la tarabo du lundi au dimanche. Il y a des accoutrements, ils ont peut-être occasionnels. D'être dans la tiboza veste, j'ai juste rajouté bah motif pour me différencier na batumso bah la veste normal. Vu que je suis aussi artiste, je devrais me différencier. Okay. Mais dans la t-shirt, dans la chemise, je pense que peut-être à la prochaine routine de la photo, dans la t-shirt, soit na chemise. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, to pousse na awa na obeng sa ope ya awa liboso na biso. Ornella soko telema awa na droite na ngai. Yope oza awa bien. Bon, botuna naki déjà moi ba question awa na liboso. Bozali na suka o bolingi bo baksate? Non, y a rien. Et bon yo, Ornella oza na mutu na suka? Moi na tuna ki question ya soki baza bana parce que na linga mibali baza na bana te ngamo na sa mona te. Na lingaka na banda robota na mobali na ngai ensemble na mwana na ngai ya liboso ça la mwana pe ya mobali na ngai liboso. Donc l'effet déjà qu'il y a na mwana et baby signoso. Na comprendre. Merci. Ok, donc malheureusement, mais on a fallu au lobawana, tant on a tout na kisoki ozana mwana, maman. Mais et ça le moté. Malheureusement pour nayo, on est là aux 8 matchs té, mais na ngina senga yo merci, na ningi oyene émission na bisolelo, so na cause wa micro na yo boye. Merci. Merci, le garçon to ko bet le maboko. Merci.